bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Darline Mbewa. Ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi. Makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui bobengi okozwa ye moko numéro 1 ya congolokolenews.com. Mama Gidi Bise azawana pour nous servir bino. Congo Lokole so Congo Lokole ni par ailleurs bolanda. Mbote bandeko balandi ya congolokolenews.com. Boyebi ke bozona na biso ebele na nzela ya singa internet. Boyebi situation zoleka entre Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Ndenge bazo bengana bandeko na biso ba congolais na ndenge ya mabe. Bazo violer ba mama, bazo boma, ba parvenir même ko boaka mwana ya bébé na fleuve. Donc par rapport à la situation wana, solution ni tozali kozwa. Bolanda na reportage oyo. Papa nayebi ke oyebi makambo ezoleka entre Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Ne bazo bengana bandeko na biso ba congolais na ndenge ya mabe, bazo violer, bazo boma, bazo parvenir ko boka na bana bébé na fleuve. Par rapport à la situation wana vraiment, point de vue na weza ndenge nini? Point de vue ya likaka bana Congo bazotika mboka baokendela bamboka bapaya po awa pase yali misala tamusu akozwa misala mais salaire ya malonga te azo se trouver te azu le 30 mais on dirait que ça la raté. Mais c'est pourquoi Monique kuna tanga azokenda ko débrouiller na ye tamusu abimisaka mwa biloko malonga banini yango moni bango tu bazola na bamboka bapaya. Mais kuna kasi bazokende po bakende ko luke comme ndeni bakoma obenga na bango na position. Ok, erreur pe ali po ba mususu oyo ba yani na misala mabe ya miidi bazoke no bebisa mboka bato lele pe mopaya komona ke kolomboka moni ke gafu mingi baokanga ka bana ba étranger bazoya wana c'est pourquoi pe bango bazo fâché nde omoni bakomi contre bango. Et bon soki bakomi contre bango est-ce que vraiment bakoko benga na bango na modèle bazo benga na bango ne ba osala mabe ezaka ndengo wana te so omoni obaye mutu kamata ezongisa na mboka na ye na ndenge ya malomba olobi ke boya ka sute na ndenge ya koboma konyokola nini tozaba ndeko meso ba osala ndenge wana ezoluka barakini ya mabe koso pe biso to bito sala ngwao date mboka ngo ya biso Afrika kobeba mais bakanisaka makambo so ata bazwi mwana Kongo na mbeba na mboka na bango bayeba ndenge ya kozongisa na ndenge ya bien atika babelela bango asonga batika koboma batika kobebisa biloko na bango. Ok, merci. Bon, point de vue dans plus c'est ça irresponsabilité va continuer bisoa. Baza batmo baba irresponsable. Pour normalement Brazzaville, les amboko les amukié. Bako agir ne va agir bon côté. On regrette. Plus c'est ça irresponsabilité va continuer biso. Ce sont des gens maramba bongo zo le kabazolo velo hotel. C'est comme ça non monde bazo bengana ndeko na biso bazo violer. Ok, si vous comprenez, on a l'heure de se faire un continuer biso bakoko sala. Bon ba continuer solo bako sala ezala. Ndenge bango ba sali biso biso to sala bango to sana ba congolais ba fandi ya ba Brazzaville ba za l'aise. Bazo tambola, bazo sala ba lingi. Donc ça il est bien de grave ça c'est une revanche. Revanche pas tellement mais ezala ke ndenge ba sali biso ndenge biso to ko sala bango. To regretter tout le monde ba ketika ba étudiant congolais ya ngambu. Ba escorter bango tina beach ba okende calmement mais pourtant biso bazo violer bazo beta donc plus c'est ça tout ça na ba quantité ba que ça so sonne tout ça ridiculiser de part et d'autre na ba frontière na biso donc to comme lela na ba kufa ba mobutu ba musée donc ça va sonne quoi po obi ko yaka awa musée azongisaki pourquoi pas biso beto zongisa. Donc, trop. Ok, merci. Bon, point de vue, bon, normalement, la Brazzaville, na biso,
ma toza ma bandeko tolobaka na monoko moko Kikongo Lingala tout cela toza ma les pays les plus proches du monde toza penda biloko moko mais na eloko bango basala minitio eza lokola bakati penda relation biso na bango penda relation kozala soute kindeko za soute c'est-à-dire baza penda bandeko na biso soute biso so tomona bango bandeko biso mingi na mboka na biso ana Congo toza ma motema malamu nanto bengana te étranger mon côté nanto sala te étranger mon mabete au contraire étranger ko beto tambata akosala ta mabe atakuto ndi ata libania sala mabe mais yoko kipe kutu babilo ko anate biso kutu zaka très bien par rapport ya ba pays mususu neti Brazza biso toze loko moko mais loko na ninga kina lobela kaka neti boye na couloir ndeto tondi na kati ya couloir na biso ya na kati ya galerie et koyote kate nyonso batondi o za ba clients ce sont des ba commissionnaires tozo lukande ba clients bazala par rapport ya ba commissionnaires mais c'est de tolingi ba clients ba sombi bazala tote kaka pe biloko malam par rapport ya ba commissionnaires bazala belé na couloir boy c'est pas bon ndé loko na ngana lobela ngwana et loko nyo senga ba konti mboka par rapport à situation ya Brazzaville na ko senga na bango lokola bango balingi biso na bango tozala bongo neti rando bango bazo senga quoi donc tokoka ta relation na comme bango bamoni biso to banyama to bandiko na bango te batika ba sénégalais banani ba pe o ba uta ba pe musika ba pe musika ba vanti bango mais biso na bango pembeni bo balingi biso te c'est-à-dire toza binemi totoka ta relation na biloko ko le utaka awa na nyonso e utaka awa ekende suku na te o pe ya bango batika na bomengo na bango biso beto za o ya biso so ke pe kura to kata o mbongo ekotaka awa za mbongo za te no so ba Brazzaville mbongo ba pesi mbongo te na SNEL que no biso awa to kolia sute to komela sute kata relation na nyonso kolia komela soki kura na biso soki nini na biso etikali ya biso moko bango bazala ba na position na bango biso na position to tasko banani ba oluka baninga. OK, merci. Mbote papa. Mbote mama. Tomoni yo awa tolingi to tuna yo par rapport ya makambo so leka entre Brazzaville na Congo Kinshasa nde bazo refoulé bande ko na biso ndenge ya mabe bazo boma bazo violer bazo boka biloka badu au moins ndenge ni par rapport à situation wana. Bon, merci pour la parole. Biso na mboka na biso tozape na bapaya tosalaka reflément à divagation te. Bon, tout le monde Brazzaville a s'en sorti batu na biso na ndenge moko boye ya bien te. Toyebi te nini ya mabe bandeko basali kuna. Toyebi eloko esalami te. Tomoni bandeko bayeke te toye ba refoule biso. Bon, pona biso na bango tozalaka na ennemi te. Mais tomoni ke kiboyine komi sikoyo. Kale zalaka boma zairwa tika nyoka aleka. Et c'est ça que notre omona ngolelo et salami les sous bon. Et là comme ya koloba mingi ezate biso na bango tomoni ke relation ekoki ko continuer te. Pour na sabotage ba saboter biso. Biso toza na bi étudiante na bango étudiant na bango awa pe bandeko na bango mususu toza na bango awa. To refoulé bango te, toza pe na be étranger belé to bengani bango te. Donc biso na bango tozala na binemi te. Mais qui ennemi et bandi à partir na bango. On ne sait jamais dossier en nini o basale libo etoyebiti. Sans preuve, sans eloko babimisi bandeko. Wana en tout cas biso na bango relation et zala lisu. Ah pour la likambo ngelo nini ko senga na bakonzi ya mboka. Bon eloko to senga na bakonzi na ko senga na bakonzi ya mboka na biso ba se demander na bango babimisa en tout cas nyonso oyo batikali kuna baya tokembaka na souffrance na biso na kati ekolo na biso. Lokola biso to yambaka bango bango baboyi ko yamba biso biso to yambaka bapaya na mboka na biso parce que bapaya pe bayela biso misala mususu awa eza lokola biso pe kuna to développer pe na mwa misala mususu donc biso to ko bimisa bato ya divagation te tant que nanu to comme na possibilité te ya ba société o biso moko to za nango biso to garder ka opportunité na biso ba senga ke bandeko na biso bazonga to fanda biso nyonso à l'aise ke to yoka lisusu ke bandeko bakufi boye boye à part ça soki eza na mboka moko balimba bimisa bandeko na biso il faut ba anosaka ke tozo bimisa bandeko na bino gouvernement kozwa bango en charge ya koyamba bango ça va merci nazo regretter na makambo yo o na mboka so leka to mesana ko fanda bandeko so ngambo bien sans avertissement bo bengani batu est-ce que ça bien ils ont bien été. Vous avez bien tout brusquement. Pays na biso il paraît que tu as la richesse, ba diamant, ba cuivre, mais tu fais la biso na ngote. Tant le bien sur ba PC. Le roi va pays pauvre. Est-ce que ça là? Ils ont raté. Il y a on a cinq ba konza mboka, base solution. Même on va bien dans balabala. Yo pesi tout ça te bengani.
est-ce que maman esalaka parce que tosala tobengani baresonne bien mutu na bango mama osala eza na yango te babana na makambo mosusu wana eza mamba nsima soki mboka ekomi bien opesi mutu avertissement bokoyaka su boye te mutu aoteka na balabala obengani donc congolais et donc enema congolais ezaka ye mo congolais mo faire souffrir congolais c'est pas bien c'est pas gentil mon entier botala makambo oyo bakonza mokili mindele po mine badirigera biso botala Brazzaville oyo baosala biso babengani biso sans avertissement bozo repasser mutu bakongo Brazzaville courant na biso koko na biso yango ministre sans solution même 3 mois télé ça raté total ba ko vivre ndenge nini parce que Congo c'est un pays riche et ça l'a raté et puis ba ko faire bango nie ba okipete est-ce que ça l'a et ça l'a raté bo ça mitema mabe nous sommes bon ngabma na sepeli nango te atakutango ba beza mboka na bango mais biso pe toza batu quand même toza ba ime ba ko benga na biso bongo te lokwa bantaba lokwa bambwa dans lokwa to na importance te na kata ya Afrique or bango pe baza awa biso pe toza kuna eza pays bango balinga ba benga na biso na logique que non ozana mukanda te ba benga na logique gouvernement na bango ekomi kozwa population ezo céder biso na maboka population na bango ba commencer la relève ya kotumba ya kozokisa ba congolais ko beta kozablo na bango kokanga wana ekomi violence en tout cas vraiment ceux qui makambo ezo continuer kaka boeza mabe pe na koloba gouvernement na biso ya awa baza be compétent bazo koka ko mettre ba responsabilité na bango a mettre pour jamais bango bakotika que non président de la République azawana ministre de la défense azawana azo défendre population na rien na bango bazotika kaka que non ba maltraiter biso en tout cas vraiment eza pasi eloko nini osenga na gouvernement bakonzi mboka eloko nini osenga na bango eloko ngala osenga na gouvernement na bakonzi mboka il faut bazwa charge na bango ba que peuple aza na droit à bénéficier na droit des terres ya mboka oyo po o eza mboka na biso ba congolais na bango biso to votaka bango po bango bazala kuna basala musala siko biso population tozo souffrir kokanga kopanza donc on maltraiter batu misala basali misala te ceux qui bango basali ba makambutu wana bango basali wana et puis combien de chômeurs ba continue na Congo ba osala nini ba osala musala monte gouvernement faut azwa makamune amen gouverneur de la ville André Kimbuta azawana etaka gouverneur mais makambo elobelaka eloko te président de la République azawana eloko moko te na yekutu asala eloko te Matata Pogno a commencé à relève il y a ça là ebele était un fils du pays congolais 100% na kowa pour la nation na lobi boye bango il fallait gouvernement na biso asala makamunyo surtout ezana nzela to da pape o da Congo da mboka na biso to na place musu to okende te ta mboka mukelo ko la Braza lelo komi ko sakana biso e Désiré Maréchal Mobutu alaki mabiso to kokai ko kembate e Kabila le père alaki mabuzo bezala kité mais gouvernement oyo bazotika biso ezo lakisa ke na pouvoir oyo ezana ngo ya bango te donc ceux qui ezaki na bazo ke na rythme oyo biso to lobelo ko morote basala oyo ba moni me ba destin du monde iso bazola na makambu ba ke peuple congolais azo souffrir makambu oyo ya gouvernement oyo ya place donc ba tenir un échec 10 ans mandat 15 ans mandat ya Kabila et loko moko asali ya malonga la Congo ezate. Merci beaucoup. On a lobby yango wana. Merci bouti kolanda reportage oyo. Bomoni ndenge bandeko na biso ba lobby na nzela ya singa. Baleli pona makambo ezoleka entre Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Mingi kolobe ezate to sengi na bakonzi gouvernement bango moko bakota likambo yango. Topesi merci na maman Mariam mutazu ba image oyo. Papa Patrick muta commenter yango chef na biso mama Gidil Bisengo ba mbote belé tokutani na mbala ya sima merci Sala déjà kosepela etondinga ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokolo news.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolonews.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidil Bisengo eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na lipanda ya mboka butu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397
na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi okozwa ye moko numéro 1 ya Congo Lokole news.com mama Gidi Bisemo aza wana mpona servir bino Congo Lokole to Congo Lokole nuit par ailleurs bolanda.